Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Chers internautes, amis des avis du public, vous qui aimez cette belle émission, heureux de vous avoir si nombreux en train de suivre avis du public. Et cette fois-ci, je suis dans un village, vraiment je suis à Bandundu, mais dans un village, le village est dénommé Ngo. Pourquoi Ngo, je ne sais pas, mais ce qui est bien aujourd'hui, nous sommes ici, nous allons découvrir ensemble avec vous mode de vie de ces villageois, comment ils vivent ici en Ngo, et qu'est-ce qu'ils ont comme activité principale, et qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ici. Ngo iza anamboka oyo na kati ya Bandundu bisika nga na ye toko découvrir ngo ensemble. Baliaka nini, basalaka nini, awa pompe ezalaka te, siko bamelaka mai nini, mai ya mvula to mai ya source to mai ya wapi tokoyeba yango awa. Mais iloko ya malamu bandeko na nga tokutana baku malamu mokolo lelo toye awa eza mokolo ya investiture ya chef coutumier na bango na ba chef du village yango. Eza salamaka parfois après 50 ans, après 60 ans, donc toye awa totombe na libaku moko ya malamu. Toza ndeko moko azosunga biso na accompagner biso papa okopusana azawa il paraît qu'il est enseignant. Bonjour papa. Bonjour. Kombo ya mboka Ngo justement na plateau de Bateke na commune. Kombo nani? Kombo na ngai Messerik. Messerik babi oza enseignant ana. Oui, justement na enseignant. Oh ya solo bande ko enseignant yango ba esenga awa bana classe ba yaka na manyoko na bikedi bo vivandeni. En tout cas, toza na système eza ya mboka awa ndenge toya, mais quand même toza bien pena. Toliaka bien, mais tu vivras dans le système à bilanga. Bilanga kaka. Bilanga. Ok. Voilà, et Tozana, Monsieur Eric, il m'a accompagné pour l'acceptation de la réalité mode de vie. Alors déjà, le bit, va vivre dans bilanga. Na yango bande ko balandi avis du public. Loko la balobaki que le les amu ko l'investiture ya chef du village mona ndenge ba fantsaka bango na ngwende. Boko mona nde ba konza mboka o bazalaka. Mais balobi ke bondoki peza makasi na mboka o yango. Tokoyeba ngo nyonso.
wana partout balandi ya vie du public ndenge nayebisaki bino toza na mboka ngo awa na bandundu mboka ngo lelo ezalaki investiture bomoni ambiance ndenge elekele na butu bozomona lelo sikoyo lobi na butu nkumu amonana ete chef du village abimi na ete azobima nde lelo donc lelo eza ya koyinda bokomona ndenge chef du village chef coutumier akobima aza trop jeune bokodécouvrir ye lelo nalingi bolanda baimage oyo bomona ndenge na village oyo bafetaka ndenge basepelaka mpona chef coutumier na bango chef faza aimé na population chef faza moto ya bato tokende ensemble na bino bodécouvrir bomona ndenge nini investiture ya chef du village to mpe ya chef coutumier esalamaka awa nango Didier Masuki Mbali. Keba.
Bonjour chef. Bonjour. Et tout le monde est événement chef patience, chef coutumier. Chef coutumier officiellement. Tu as soutenir en tant que jeune, soutenir sur la jeune, soutenir à pouvoir. Vraiment, à une étape, il y a des difficultés, mais le lot, comme Zambia Sali, afin de bon gars beaucoup. Sa population est à Mokango, chef patience en tant que jeune, on a apprécié le courage, à encadrer Moka, dans l'action sur le développement, à la voilà. Merci chef. Rouge, au bout d'un libanga. Carton rouge na match. Rouge, vous en avez un mot. Donc, on a pinga fandi, on a pris un kangi mutude. Mais ceux qui ont beaucoup de munguna, ou bébé ça, mboka. On va faire ce qui m'a. Comment la bongo? Comment la protéger la population yos? Azawana, comment on a makamunyoso? Kindoki, comme tel thème, mais comment on a? Mais au cas où il y a mon libre mabé pour détruire mboka, il faut se mettre au coco, nyoso et ça. Merci beaucoup chef. Ok, Nazali ko féliciter population nangai pour être bazalaka sima nangai butu pe ya liboso na sengi ba protocole bazolanga bidon moko ya 25 litres ya gene ba tia kuna ndeko moko na moko zo talibanga moko. Nazali ko kumisa nzambe oya kelangai pwe tozalaki na mai te mais tozwi mai uta bakoko na ngai tozalaki na difficulté mai mais lelo tozwi mai ya pe yango batata na ngai botika ngai te nazali na posa développement ya mboka oyo moto oyo nyonso akoyana ko détruire pour na développement tokosala nini tokotelemela ye yango oyo na pesi bino bolei malamu na féliciter lisusu bandeko na nga ba chef oyo baye ko accompagner ngai pona ko bima na ngai lelo na kolata elamba ya rouge yango na tondi bino bolei malamu bino. Voilà, bandeko balandi ya vie du public, toyaki ana mboka ngo tokuti de sala zokende et je pense que il est trop jeune chef fraction à lelo c'est pendant que papa patient muteba azawana zokenda c'est bon papa patient tomoni yo lelo investir yo en tant que chef coutumier mboka ngo et c'est moni ozana yango c'est ngoza makasi ya liboso na yambi journaliste na mboka na ngai mais pendant ya ba journaliste pe na moni ba deko
tosepeli makasi feti na biso ebandaki banda lobi tobeli proje mpe lelo na ntongo mpe tolamuki na ngolo ya nzambe yango na félicité bafelicité bajournaliste na biso mais papa patience mboka ngo eza baréalité ebele mwa badifficulté ezali toyebi te babi difficulté ya mai ezali baétude awa eza mwa mpasi bana baoki etanga mosika en tant que chef lelo ezwi pouvoir koloba nini mpona etat que chef nasengi bakoli nyonso bakolanda ngai yango nasengi basunga ngai nasengi développement mboka bakosanga bamai baekole bahôpital yango nasengi ete nkolo asunga bakambi na biso ya mboka batika biso te mpona kodéveloppement ya mboka na ngango kasi chef patience lokola réalise yango eza awa difficulté mingi eza na mboka yango oyo tomoni awa lelo bien ke tomoni bandeko mosusu baye kosoutenir yo bachef ya bamboka mosusu okoyebisa bango likambo nini na tondi botondi na bachef oyo baye kosoutenir ngai na kolata na ngai elamba yango nasengi ete nyonso ezalaka direct lolenge leta mpe atika biso te na kotala biso mpe na kosungola biso na nzela na betando nyonso ya miketo ya minene kasi ntango nazalaki wana bandeko mama moko balobi ke chef na biso lelo aza trop jeune na kibolenge boye entre ta biso toyokaki chef eza bondoki makambo ya butu chef patience yo jeune boye obangi te makambo ya bokonzi ezali pouvoir ezali kuta na ntango na bible tomonaki David azwaki bokonzi azalaki jeune lolenge moko mpe nga mpe nazwi bokonzi nazali jeune yango ezali makambo ya bokoko ezali souteni na bakoko na mboka bakoko na ngai yango nakoki kokima bokonzi oyo te mpo ezali bokonzi ya bakoko na ngai. Merci beaucoup tosepeli tomoni totiki oke epema biso tosuksi émission na mboka ngo baliaka nini na mboka ngo bana batanga ndenge nini toza ana mboka ngo na monsieur Eric yango na ina tobeta lisolo toyeba bana awa batangaka ndenge nini. Bonjour monsieur Eric de la terre toza na monsieur Eric awa yebisa biso nanu tomoni oyo bayesi biso eza école. Oui oyo eza école na ngo awa mais eza un peu difficile mpona kotanga ya bana ambo toyebi ke no na monde partout développement ezokota mais biso tosibir mwa retard tozomona neti bakonzi baokipe biso pena te baenseignant tozali bana baza ebele e bacondition oyo totrouve boye ezosimba pena te bakonzi mpe bakanisa biso école 4 salles donc bana mosusu bakoma kotanga na kati église donc difficulté eza pena makasi bana baza ebele oyo bazoluka toforme bango mpona avenir biso totanga fo totangisa bana na classe nini batangaka oyo emonani awa eza neti première na église kuna bawasangana na deuxième troisième quatrième cinquième sixième oyo emonani awa première na deuxième basangani na église oboyeba neni ke omona première omona do eza difficile po bana pasa mwana première primaire na deuxième primaire na salle moko na église de awa sikoyo fo troisième quatrième cinquième na sixième eza pena pasi mingi donc yango tosengaka bakonzi donc ntango biso totangi eza bwani il faut totika yango mpe na bana oyo tobota boso tosali bongo avenir na biso eza avenir na biso eza mpe bana oyo tobotika ape kozobota kobota bana ebele bazawa osanti momona mwa moke aza no na 20 ans mais bana 4 bana bazali baluka pena batanga pena pe lobotala na baforma basala yango ndenge ezali awa tableau mpe ezalaka bandeko tokota na kati na monsieur Eric totala ndenge batangisaka bana tomona batableau baekole mpo leo toyeba bana fete ya chef coutumier bana batangi te bana investiture ya chef coutumier yango totala quand même salle de classe yango ndenge ezala tokokende de haut salle de classe yango otomona de la terre est-ce que vous avez makambo Didier Masuki est-ce que vous avez makambo Jean Didier Kitoko Motonankolo sur salle de classe on a mon ezane le tableau ezate ba créer ezate au tableau ezanango ba triplex ezali ba longola ki ngoko na bana nde bazalaki na vacances ezanango na bureau mais ba police ezana bizarre triplex ya noir moi tableau mais ba bankutu ezalaka nango ba nzete msusu bana bavanda kana se
Délateur soit ça là on est ça pour comprendre que bana bafanda na baona c'est na mabele chaque jour on a une uniforme moi na une uniforme mais et une enceinte batanga awa mais papa mais chéri qui ça tanis moi na audio de la biso on a salle de classe mususu mais nous avons la communication nous avons sur la bango la condition ya moto le na gouvernement donc alu que biso ta solution pour awa nous avons sikate nous avons na kata Congo la capitale oh boy moi na koto ya kolongola moi de banga ba ndi ngani donc distraction makasi on a koto on s'appelle banga ba mi pe koto tellement que biso to yebika makambo éducation ya moto zo sala keno to encadrer bana mais sinon la condition boy est-ce que ba futa kabino bien bon bino ba enseignant kofuta masikoyo lokola ba matricule bandi ko bima na moko bazo mériter salaire ba msusu baza ba NP c'est-à-dire donc non payé mais attends que ça kaka ba attends ça aïe quelle volonté voilà ba l'interview du public je pense que bomoni salle de classe ou eza salle de classe na mboka ngo awa ndeba na batanga ka bafanda kana mabele monsieur na bango ya otuko expliquer tableau que tu akotaka yango soki kaka balimba tanga batie tableau ya libaya ya triplex to lukadati mususu na bokasa dige masuki to ya kolakisa bino atane mpe bana baotanga oyo mutamtema malama ko soutenir asala ne fiske ban na mboka oyo ata ban ata kaka mo eloko moko na mutema malamu na yo sala yango bazanga te ko remercier yo nzamba kopambola to sisi na biso monsieur Eric te so ya location ezali merci vraiment na ebike maloba ndenge piboy nzambe pa kopambola na sima maloba amen soutien sala soki simbi oyo loboko epesa ka nzamba abosa na kango c'est ça et na to loba et na mwezala vraiment. Voilà tout ça on habite na ngo monsieur Rick mutuna moko yelinga ya moteto 6 na moni kaka 4 salles de classe ningo expliquer ngai avec la 3e 4e 5e 6e et première deuxième première batanga na église mais siko so 6e il faut que premier c'est haute ba batanga wapi habitat donc mupanzi ya prince kuna musika pena de ce moi na premier CO abatanga sur mboka ngote il faut que mboka mususu abimi pour la prince combien de kilomètres donc 14 km siko bosa ne bakenda na bus to bakenda kaka makolo ba condition moko eza passé 14 km moi na 12 ans 13 ans akenda chaque jour tongo pourquoi bana très fatigué surtout na retour to kuta na ba condition susu ambula pas moyen bana ba souffra ka pena makasi distance à makasi ya mulai pena 14 km à pied oui bande kona ngai balobaka 1 km à pied ça use les talons 1 km à pied ça use les souliers de totanga na maternelle mais ce bango ba betaka 14 km à pied chaque jour soit que classe aller retour faut betaka 14 km et ça passe vraiment bande ko soutenir na bato je pense que ngana ensemble ça na ngai et 14 km mais si bano bomona mike ou babetaka ngo à pied chaque jour pour que le temps c'est ça l'essentiel na ba découvrir mboka o na monsieur Eric to faire découvrir bino ba réalité pe mode de vie ya mboka ngo Jerusalem, Yanni Moss, what the affair? When the man away my woyo, Mondo Manaway my woyo, Pipi, Wabala way say my balaya, Wabala way say my balaya, now I am no man away my balaya, people look at them, how I am no man away my balaya. Mama neni na arekini mundu kabariri mawo kaka yubabira giri mundu kabariri mawo wekakewo yekakewo mundu kabariri mawo mundu manyangwa mawo yo gogo no bala kwise mabala yawo.
Bonjour papa. Bonjour. Voilà, balandi avis du public toza awa siko. Pema. Na ye awa bisika source ezali eau potable na bango na mboka oyo yango. Yango oyo. Ndeko waza pemena nga ye muta découvrir yango. Bolanda lisolo. Papa Mbote. Mbote pe. Kombo nani? Kombo Quaker Land Zoro. Poussina mke. Quaker Land Zoro. Quaker baliaka mona kini. Wana Quaker eza kombo eza Quaker te obaliaka. Quaker Land Zoro. Ba yebisi biso ki mai oyo eza quand même potable. Oui. Mai oyo pene eza mai moko eza potable pena. Mutako mila yosala bumpasi te. Atali bumpasi eza te atani neza te. Vraiment. Mais na solia ba mama moko na babikuna bazaki omila. Mai moko na mabele wana place bachaka maniko kedi beko mankedi tout ça yo o découvrir oyo mai o ndenge ni otanga ngona classe to nde te mai oyo eza bikama na nzambe nde nzambe mutu alakisaki ngai yangwana na découvrir ki mai oyo bino na mboka bozala bandoki makambo nzambe sunde te eza nde nzambe nde mutu atindaki ngai na souffrance oyo nazalaki nango atalisi ngai yangwana namonaki mai oyo ambo mai yango eza potable eza potable pena eza potable nini ezolakisa ke mai yango eza potable de la terre mai yango okomela nakomela ngo nga moko yango oyo mai yonga mpe nakomela nango okomela papa namela to namela te mela pere vrai mai kobanga la million na compte na bino mai yango eza nango bien eza nango potable moi pio et deux a source alors source pena oyo ya nzambe pena kela siko ndenge ozwi yango boye bakonetre yo to ndenge nano te na sikoyo ata motu moko te siko otekaka mai yango to basala ndeni mpo baya kozwa yango po distance natamboli mingi distance oyo bosali papa mai oyo toteka yango awa na 200 francs kuna na mboka so tobimisa yango toteka na 400 francs yo moko mpo bimisaka yango ti na mboka nga moko mpe nabimisaka yango ti na mboka voilà pour comprendre mai oyo adécouvrir et à distance ya mosika je pense que bomonaki ntango nazali koya abi eza potable nga mpe na mele yango eza nango mabe te adécouvrir yango ye moko depuis combien des ans esali nano bambula te namonaki yango kaka le 16 juin oyo ya 2016 oyo tozali donc 3 mois 3 mois 3 mois le 16 juin lelo toza le 11 septembre 2016 adécouvrir mai oyo esali nango kaka 3 mois bana yango bazwi quand même au moko potable mais komona ba merveille ya boye c'est-à-dire que awa pe ba minerai pe komonana koto ezalaki désert nga moko nasali koto oyo tala basho toute sorte ya show ezali mabanga na eza basho ya couleur neti peinture ya peinture ambo okozwa pe tosimba ete oyo tokeka kuna problème te bandi koko comprendre mo mbali oyo nayebi te napenge génie to Diego Kao ya place oyo eza ye de la terre Diego Kao ya place oyo eza ye adécouvrir mai mboko ezali na mai te bazomela mai oyo efanda na betan mai oyo efandaka na mabele sikoyo adécouvrir mai nzoka nde show mpe ezalaka awa na kini tosombaka yango cher tala même oyo ya pembe tokotombola yango oyo eza show bandeko na ngai tiango pardon donc eza boye show oyo batekela biso na kini totyelaka bacouleur na bapale soki matanga tata mwasi akufi mama leki akufi tosomi mwa show topakoli na bamire yango oyo eza na mabanga ya na brut moto akosala yango mpe ekomi mpe produit oteki yango mpe esali mwa bien yo kama todécouvrir yango ngai kaka papa ta mboka oyo tozala na bato ya ndenge na ndenge Diego Kao histoire ekenda mpo akodécouvrir ne kaka embouchure ya fleuve Congo ya découvrir source adécouvrir mpe bashow eza awa ke ba minerai miso ekozala awa nga na obenge Diego Kao ya na et bien voilà toza sikoyo na bilanga awa bisiko bomoni balonaki pondu pondu déjà babuka sikoyo efe babuka manioko yango bomoni banzeta yango neti batombaki déjà nkolo bilanga mpe aza awa azali na Kinshasa de la terre toke kuna ale bote papa tokuti awa bosala ndeni na babilanga na bino awa biso tolonaka d'abord biloko ya 3 mois toloni biloko ya 3 mois par exemple lokola nguba tomate pilipile oyo ezali badongo esala au moins 3 mois après 3 mois nde okoti soustracteur nde oyo kolona sikoyo oyo ezali baboutique manioko esala ba inane 3 mois inane 7 mois nde obandi kopindula donc neti oyo ezali d'abord na nguba
ça qui 3 mois après nguba tu ko tia ko va boutir ou ko pesa biso manioko mais pour nous de buka pour nous to buka to teka pondo au moins 3 fois elle to teki pondo 3 fois après 3e fois au tiki po pondo soki banzete bimi betape nde ozomona betape ezali nde yango sala ke no manioko e vimba voilà balandi avis du public total siko ndenge bazobukela biso manioko eza asia bino balinga manioko ya mai manioko batokisa manioko ekobima total nde bazobimisela biso yango voilà manioko batekaka ngo 500 fois na kini awa yango ebimi nao na mabele santi mwa linyoko elene mwana ntuka na bango sikoso bosali boteka wapi bon biso bacamion d'abord yaka yango tina kata bilanga ebimaka ekotekama même la liberté na Pascal ekendaka même Zigida ça dépend yana bato mosuku bauta même ba Brazzaville eyaka bayaka peti awa bauti Brazzaville bayakosomba manioko bayepe basombi mpe bake bakati nango tala manioko ya kitoko ebimi awa na bilanga boye pe moins $1000 robin. Oui, ça possible donc moi les a dépenses mon robot tout ça là moins mais on peut gagner même plus de $1000 et ça possible na kata bilanga. Merci beaucoup. Merci, c'est bon, je pense que vous avez une réalité awa. Bo moins ba bilanga awa bilanga ezaya manioko. Manioko yango ebimi. Mususu yango koto ba kubuka na cadre ga ba lakisa biso. Ça c'est perso réalité. Loni après une année ba manioko ebimi. Yango ba osa fufu ba teki to pe ba teki manioko boye monsieur kenda Brazzaville monsieur kenda kaboye mais a na mboka o yango ebimi. Merci n'importe bakisa ya bakisa eza parce que omoni biso awa ba difficulté mingi ezalaka ma beleza nango facile mais problème eza que tracteur nem te cause absolument vraiment problème or ceux qui vraiment tous en appui ba tracteur venez ça permanent malam et aider biso pour misala et ça vraiment malam parce que yo kaka kino kwanga ba tekeza ka pembe donc ba fufu na ngonde yango yo et ça la bien vraiment dans le village ils ont fourni vraiment bloc belé pour quand même population ils ont la facilité à robika nango et vous taka ba kongote bandundu kaka msikate mais aussi awa penango quand même ba fufa malamu ezali omoni mo munena linyoko o écoute omoni eza muke so to continuer au moment que évolution ezali ba manière muso minene vraiment lokola mupenda mutu ezali. Merci beaucoup. Yoka danger. Comme danger. Ah, il faut un petit peu. Voilà, Coco de Madélater, je pense que vous moni, to comme na suka reportage na biso atoyaki na mbokango. Vous moni mbokango ndenge ezali ba réalité na bango, ndenge ba viva awa kasi. Occasion munene to kutana na ngo ezalaki investiture ya chef coutumier ya sika. Trop jeune, trop élégant, bien mais chef coutumier. Andimi na ye asimba kibokonzi ya coutume de ka kezalaka. Muteba ndenge bazobenga ye awa chef patience donc makambo ezoleka ndenge wana tozalaki awa bomoi ba chef coutumier misusu baye ya pembeni baye kosoutenir mninga na bango leki na bango oyo akoti masolo oyo tozalaki bona mboka ngo soutien ya pasteur Ringo Mambote soutien ya papa na biso Eric soutien bongo ya Délater ensemble toyaki aboko Sanderson merci pas na merci pas Didier Masuki mbali ya mandefu apembe veut dire avis du public kaka makambo boisa côté mususu te merci pas bino tout soutenir Rabi Mavinga bino ba bolingaka avis du public to kutena bino mbala sima ya tout to kemboka nini maestro motema watose Maestro Dossier,
balandi ya vie du public toza awa sikoyo nayebite nabenga ngo nini neti mwa savane mwa matiti ebele mais surprise ezake naye koapprendre bisika babombaka manioko na mai pour que basala bikedi ekoma fufu toliaka nakuti ba mama na biso. Mama bonjour. Bonjour papa. De la terre poussa na série mama na biso. Mama kombo nani? Kombo na ngai Jacqueline Kibadi. Jacqueline Kibadi. Tokutu awa bobomba nde fufu bike manioko awa. Awa to chango na mai. Ewuti bilanga to yewo chango na mai. Expliquez biso nani? Expliquez biso nani? Ewuti bilanga bozwi yango. Oyo manioko. Manioko ewuti bilanga. Bon. Ezalaka na mabele na banzete nango. Eza na butiri nango tolonaka. Binomo bolonaka. Biso mako tolonaka. Binomo bimisa mo paloli. Toloni yango ekoli mikolo akolia ekoki toke to pikoli toye to chena mai. Tango na longoli poso na ye na chena mai. Sima na tandi yango na motalaka ekauki tole yango fufu. Tu ana mai esaka mikoboni. Awa na mai 3 jours lokola toza mikolo elanga 3 jours nde na bimisi yango. Après 3 jours au bimisi yango. Mais maman obe kombo nani? Kibadi Jacqueline. Maman Jacqueline. Mais manioko yango tia na mai yango ezo bima neti bosoto boyi. Eza bosoto te eko bima soin. Soki na mai eza bosoto. Eza lisipa monene matiti nyonso zo mona eza na mai. De ngambu nyonso mai na mai eza. Nyonso eza ka. Mbise bimaka. Mbise eza. Mbise bele. Mbise ezali mais mikolo fuma boyi tokopepa ngoti. Fuma boyi bo pepa. Mais mbise bimaka boliaka mbise a. Toliaka mbise awa ezaka. Tala mingi. Ngoma yango euta wapi? Mai. Echola te ezaka mai ya mbula le. Mai ya mbula na mabele pe bimaka. Besenga yo mpeka bomela awa. Ya komela oyo te. Oyo eza ya misala ya komeleza mwa musika. Mwa musika. Mais efanda peka boye na mabele. Efanda peka boye. Na mabele nesobe bozonyokwama tozonyokwama te bisika mosusu soki okei ya boye pe okomona te mai ezouta Kinshasa ezoya na batono na batuku na babidon mais biso awa toza entouré na mai toza na crise ya mai te. Voilà balanja vie du public o eza manyoko babimisi je crois bomoni mama expliquer toza na mboka ngo na plateau abateke na mboka ngo bisika babimisi na maluku yoka mama na loba bisika babimisi manyoko oyo balonaka ngo baviva na manyoko nde babimisi mbwe batie na mai oyo sima 3 jours babimisi batandi yango ekomi bikedi baketeka ona Kinshasa bosali fufu bolie. Merci beaucoup mais namona ke mama bozemba banze mumo bozoyemba boyemba se bosala toyembaka pe. Tato yoka tande boyembaka ko. De la terre bolanda ba onde ba yembaka. Kanze muna bango. Ye ayemba ki bon po lelo toza na fête ya fumu na biso awa na kata mboka bazo toba bazo latsa fumu na biso ki lamba ya kibokonzi. Yango biso. Sans oublier Maman Regine.
Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à besoin que tu aies. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo.